Bandeko balandi ya magazine na biso de quoi souffre mon pays le Congo démocratique, quel remède. Na kopesa bino bienvenue na numéro na biso ya mokolo ya lelo na version ya lingala ndenge nalakaki bino na dernière vidéo. Cette fois-ci toza kolobela comment restaurer l'unité nationale, ndenge nini tosala mpo bomoko ezonga kati ya mboka ya solo. Na bavideo ebele todénonce baantivalere, todénonce bamaladi nini oyo bamone ni biloko nyonso nini oyo eza kosalaki mboka na biso ezokende liboso te, situation ya population ezochange te. Tolobi mpenza biloko ebele mpe tokokontinue koloba parce que tosilisi te. Mais étant donné actualité ya lelo ya mikolo oyo toza obligé kolobela remède na solution moko topropose bomoko kati ya mboka. Na situation mboka eza koleka lelo oyo toza na besoin ya bomoko ezonga kati ya mboka oyo babengaka cohésion nationale, ya koloba ete totala tozala kokanisa ndenge moko na oyo etali mboka. Lelo oyo bokaboni ezali makasi, ezala kati ya bato ya politike, ezala kati ya population na bakonzi na ye, ezala kati ya population na elite na ye na classe politique na ye. Bokabani ezali makasi, bokabani nyonso, division nyonso esalake bato bokomi faible. Tokoki kozala makasi te kati na division, tokoki kobundela mboka na biso te kati na division, tokoki kolonga te bitumba nyonso oyo mboka na biso eza nango kati na bokabwani. Yango wana ke na ntango ya difficulté lokola boye esengaka bato bosangana, tozala ensemble oyo tobenge na français cohésion nationale. Mais cohésion nationale na mboka na biso lelo ezali en difficulté mpona nini? Po population na biso lelo aza na confiance te na bakonzi ya mboka, eza kaka mpona régime oyo te, eza barégime eleki awa. Mpona nini population azalaka so na confiance na bakonzi te ya mboka, baoyo nyonso batombwami elite na ye, balidere na ye, akoma kozwa bakonzi ya mboka, balidere banini lokola bato moko boye ya lokuta, barespecta parole na bango te, bato moko boye basalelaka population te. Parce que à partir ya makambo oyo population a vivre kobanda 60 ti lelo, ezala ba leader, ezala ba classe politique na biso, ezala elite na biso, ezala bakonzi nyonso baleki wana bazala na susi ya population te. Banyokoli population, bakosi population, bayibi na komba population. Tout le monde est belé boye da ba campagne moto akoleka bo voter ngai na kosala bo era komi wana ekobe kaka ye na famille na ye. Abosa ni nyonso azaki kolobela population. Yango esali que confiance entre population na elite na ye na classe politique na ye ezali penza ya kosila. Or po tosala bomoko oyo il faut tozala confiance ya population ezonga vis-à-vis ya ba leader na ye, vis-à-vis ya bakonzi na ye, confiance ya population entre bango, confiance entre biso pona nini mboka eza na situation difficile. Lokola mboka eza na situation difficile, il faut to se faire confiance pour to bona po. Siko population ko metuna, to sala confiance na bato oyo mosala na bango ko trahir mboka. To sala confiance na bato oyo mosala na bango ko yiba. Tout ça la confiance na bato musala na bango ko sala ba injustice ko futa bato mabe ko nyoko la population. Problème est très sérieux. Ndenge nini tozongisa confiance ya population, ndenge nini population ba leader ba konzi bakoki ko sala po ba se réconcilier na population po esala ke tozala bomoko to sangana to sala face to bundela mboka na biso. Nyonso ekoki kosalema kaka na esprit ya vérité pe esprit ya pardon. Bokoloba o mama eska we comme église te, eza église te, mais makambo ya église nde éclairaka biso. Soko longi na molimo kolonga pe na mosoni. Bandeko na ngai po tozongisa bomoko na mboka, toza na besoin ya vérité, toza na besoin ya pardon. Esengeli bato nyonso oyo batombwama bakonzi nyonso, esengeli elite na biso eloba vérité na population, esenga pardon na population. Pardon kaka ya kosenga kaka boye te, esengeli esamande
et décidé ko changer comportement na bango na modèle bakambeli mboka ko banda 60 lelo 65 ans indépendance mboka ekufi kokufa population comme pauvre ya pauvre pasi mignolo abandonné alors que pembeni tozomona bakonzi nyonso ndenge bazoya maboko polele bakokoma wana ndenge nini bakomi ya bato ya kofuluka bakomi kosakana na mbongo ya mboka koyiba base protéger entre bango impunité pai injustice bakoki kosala te ke yo mwana mutu pamba boye otangi ozwa te okotala na banomination nyonso ezala ta bakomission ya pamba bakomi tia bango na bango tolandi Kalonji TV oyo Congolais aza na États-Unis wana bato déjà baza na baposte batitre kuna na cabinet ya président baministre boye oyo commission ya kosala ke balanda biloko tozosala accord na États-Unis bamitie lisusu bango moko do soki bato batombwami bakanisi ke bango Congo komi bango basombi Congo bamosusu baza na droit te biloko oyo esali ke frustration komi bakasi na kati ya mboka frustration rejet population aza korejete baélite na ye bakonzi na ye makasi population aza esu kokroire te na élite na ye na bakonzi na ye meme na mboka na ye mbala boni toyoka te awa toteka mboka yango tokabala moto na moto aza ya ye eza expression ya désarroi ya population amoni ke mboka yango kutu bazoloba eza na mbongo eza na biloko me biso tozwaka nini te bandeko na ngai mpo cohésion nationale oyo tosangana tozala bomoko ezali kosenga ke population azongisa confiance epai bakonzi epai ya élite na ye me akozongisa confiance fasi na bato oyo balingi kobongwana te balingi kotubela te bazomona makambo bazosala yango kaka bato bazobelela awa injustice bango bazomona yango pamba bato bazobelela awa tribalisme bato bazomona yango pamba bango bazomona yango pamba bato bazobelela awa moyibi na impunité bazomona yango pamba kolela ya population ezosala bango eloko moko te lelo oyo kuluna ekote na mboka mpona nini pasi baboti bazokoka kolesa bana te kotangisa te meme kovanda na banda ndako place ezali te me bango soki baye basombi biloko nyonso bandako nyonso bakartier nyonso ya bie bango basombi ata mokonzi moko te aya wana ta natonga babengaka balogement sociaux pour la population aza te ata mokonzi moko te aya wana ya koloba ke nasala eloko boye mpo population ase retrouve to banda nano kaka na salaire na mboka oyo bozwi ezali toza koyoka baza koyiba bamilio lokola boye esengelaki baarrange eloko ya liboso salaire mpo motu nyonso azosala akoka kovivre na motoki na ye boni na mboka oyo bapolitisien bazala na salaire ya kitoko population azala na salaire ya mabe lokola oyo boye boni na mboka oyo ata moto asali mosala ata moto azoteka ata nini akoki kovivre na motoki na ye te boni na mboka oyo bapopulation bato ya se baza na droit moko te badroit na bango nyonso enyatama na bao batombwami na bao ya classe politique bandeko na ngai mboka eza en danger mboka eza na bitumba lelo tomoni oyo mokonzi na biso ya kala président akala ye wana ake kovanda kuna na Goma esika ya banguna alekeli na Kigali elingi koloba ete oyo nyonso bazaki koloba ke o aza mwana ya Kongo te nini te lelo oyo tomoni yango polele ake kosala nini kuna aza pe inquiété te bandeko na ngai esengeli tozala bomoko po oyo complot bango bazosala ke ba récupérer pouvoir par les armes ba soumettre les sous Congo mobimba na domination ya Barwandais esimba te soki bolingi ete mboka na biso tozala dominé par Barwandais lokola mokonzi akala ke kuna babande su bitumba na bango nde basalaki lokola na AFDL baya bazwa pouvoir bavandisa yango Barwandais badomine biso babotola biso mboka ndenge bazosala na este kuna koboma village mobimba bakamati Barwandais bakotia bango wana soki bolingi ezala bongo bandeko loba to continuer boye mais pour na stopper complet oyo toza na besoin ya kozala bomoko yango na tosengi bakonzi baye bako rassembler ba congolais nyonso bozali bakonzi ya ba congolais nyonso bozali bakonzi ya groupe moko te kaka baninga na bino bozala na bango na poto kaka bato ya tribu na bino te il faut bakonzi baza sur place wana ba rassembler ba congolais nyonso ke ba congolais nyonso ba se retrouver na kati ba konzi bazali wana ezala te lokola tozali awa boye ba konzi ba wana tozomona keneti biso boye e komi ke o ba swahili wana te biloko wana te
ndenge Mobutu atika biso ndenge balora batika biso mboka oyo ezalaka te baswahili ezalaka te bangala ezalaka te boye biso nyonso tozalaka unité nationale au moins Mobutu atikela biso yango eza malamu te lelo oyo tokende banguna baya kobotela biso mboka mpona koloba ete baoyo batombwami baye awa baye koexclure bato mosusu basali injustice makasi basali baimpunité koyiba komonela population te émission ne kosala yango mpona koloba bomoko il faut ezonga mpo bomoko il faut ezonga eza kosenga bakonzi nde basala eforo makasi balakisa balanse basignaux epai ya population ke bacomprendre souffrance ya population bacomprendre ke population a se sentir abandonné population aza frustré bacomprendre ke comportement bango basali ya kolakisa ke mboka ekomi en otage par bango banomination nyonso kaka bango na baninga na bango na bana na bango biloko nyonso kaka bango baza na badroit basalaire ya kitoko bango bamipesa bacarburant bango bamipesa soins médicaux mais population nyonso eza kokufa eza kosouffrir etali bango te bandeko na ngai nga na ye awa émission oyo mpona kobelela il faut tosala cohésion nationale na mokonzi ya mboka ye na bato na ye nyonso nde baza na obligation ya kobenga bakongole nyonso nga naza biloko te ya koloba badialogue banini te badialogue tosusu tosala yango eza mpona bapoliticien kokabola baposte eza makambo badialogue te eza makambo ke mokonzi na bato na ye na gouvernement na ye bapose baacte oyo korassure population ya koloba ete ntango tomoni ke politike ya président échange na bato na ye ke tour oyo atie population na centre ya nyonso ke mutu oyo aza komerite bafungola mutu nyonso oyo aza capable azala na chance ya kozwa poste azala na chance ya kozwa mosala babongisa makambo ya salaire social ya bakongolais ezala la base bakanisa logement ya bakongolais ezala la base kolia ya bakongolais ezala la base ezala à la base kutu te au centre biloko lokola bageste lokola boye soki esalami population akoloba atomoni ke makambo elingi ebongwana wana soki bozosenga cohésion nationale bato bakosala confiance bakoloba cette fois-ci eza te bazoya ndenge bayaka na campagne électorale baye koloba boye koloba boye topesa bango mandat bakende bazwa bango na bafamille na biso bango baya kodomine biso te toute population akoloba tokanisi ke baza sincère parce que tozosenga vérité kozala sincère eza te boza awa boye oyo ancien président osa biloko na ye kuna boza konégocier na ye bose retrouver lisusu contre population eza bongo te tosengi bomoko yango kobanda epai ya bakonzi ke baza bakonzi ya biso nyonso baza bakonzi ya groupe moko te na baaction na bango biloko nyonso na baactivité na bango tomona ke tozali au centre ezali te ke soki bazosala commission boye kaka bato oyo bazotura ya président na bafamille na bango na bakamarade na bango nde baso se retrouver bamosusu ndenge bavanda wana ezali kaka ndenge bazali wana bongo te bango sikoyo tokoapuye nini bakomission nyonso bino nyoko boza kose retrouver bamisala yango mutu moko aza PCA awa aza député kuna aza awe pa boye bandeko yango kongo yango ya bino kaka tosengi président ya république afungwama président ya république afungola porte na ye ayoka bason de cloche mosusu ngai eza mpona dialogue te président ndenge oyo toyoki président Martin Fayulu alobi ayambe président andimi président ayamba mpe bakongole nyonso eza te mpona koyamba président ezali ekomi ata bokomi baaudience atani président ayoka mpe bakongole mosusu frustration eza na kati ya mboka nzala eza na kati ya mboka regie eza na kati ya mboka tribalisme eza na kati ya mboka impunité eza na kati ya mboka injustice sociale souffrance kozanga place ya kolala kozanga ndenge ya kolia biloko nyonso wana ifo président ayeba yango ayeba ndenge nini ya korépondre na population na ye mpona kozongisa motema ya population epai ya bakonzi parce que toza na besoin ya cohésion nationale ntango tozo expliquer population qu'il faut tomitia ensemble po tolonga bitumbo toza nango balobi ensemble na banani bato bazomona biso pamba bato bazoboma biso na nzala bato soki toke kosima na bango lobi isu bake konégocier na barwandais soki banégocier na barwandais après sima na yango lisusu biso tokomi bazoba na bango bato bazoteka mboka bato bazotrahir mboka il faut korassurer population kokanga bato pamba te liberté d'expression eyebani na mboka oyo okokanga mutu lokola ngai abo ata boye nalobi boye bokoya kokanga ngai mpo nasali nini naza na makasi nini
ozokanga bato pamba esika oyo ekoki kutu te kokanga motu biloko nyonso wana eza kopekisa cohésion nationale ntango tozosenga cohésion nationale bokokanga bato oyo bazali danger mpona mboka me motu mpo alobi na ye ide na ye alobi awa boye motu aza citoyen botika bato libre biloko nyonso wana ezali obstacle na cohésion nationale ngai naza pour cohésion nationale mpo oyo ancien président ake kuna kosakana te ake kuna mpo adestabilize mboka na biso ata bazoloba ake kuna mpo na pe lingaka akende kuna te mpo na pe ifalaki azala place azalaki atindi basinyo epai ya président azalaki awa bazalaki naye na coalition bakosolola ake kuna mpo na makambo ya mabe contre mboka toyoki awa bawazalendo balobi atindeli bango $200,000 mpo batika nzela apesa bango fizi soki akendaki mpo na kimia nde ezalaka bongo alors mpo na kofaire face na biloko nyonso oyo il faut tozala bomoko autour ya nani il faut bomoko yango tozala autour ya président Félix Tshisekedi parce que ye nde aza na pouvoir mais alors président Félix Tshisekedi na bato na il faut barasere bakongole nyonso il faut bato nyonso bazala rasere bakozala rasere ndenge nini nakanisi nalobi yango awa ebele na suki yawo na kocontinue merci à la prochaine.